Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Eunwe! Embazie! Bilongo biakulwe! Yangalala! Esengo bi esengo te! Kiese voka kiese kui. Tsai voka tsai kui. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Lelo ezali mardi mukolo na biso ya baje. Tokoyoka kaka makambo ya 5 mois pa ya papa Mbenza. Ya solo tozali bana mapamboli. Oyo ezali ntango na biso bapapa bayaki mpona kobikisa biso pasi bapapa bamonaki pasi tata molimo bamonaki mpona loposo mwindo tosepela toza na esengo touti kolekisa fete ya papa Kulutu. C'est vrai. Na bomwana bango, surtout papa Kulutu, l'âge à 7 ans. Place nyon, tata molimo sa kozala ye azali. Alors, tango akangaka bato ya mabe na kimiala papa Kulutu azalaki. Tango papa kimbango azosola na kolo Yesu na nzela ya ntsona papa Kulutu azalaki abikisa mama Kantondo. Alors le 6 juin, ange abimi mpona libérer papa tata molimo santo papa Kulutu azalaki. Bakendaki na tadi. Kasi na tadi bakendaki azalaki papa Kulutu kumambanza malongo bango batikala kuna. Tango ye moko papa kimbango azongi ye pe azongi na ye. Papa kimbango alobi oh ndenge nini ozokolandanga place nyonso na kokende. Ye alobi esika nyonso bakosalelo mabe nga fona azala wana. Eske biso nyonso tosalaka bongo? Esika place tata kei tolandaka? Me ye alobi te nga fona landa yo. Place nyonso okozala soki mabe ezali nga fona azala. Koboma yo nga fona azala wana. Alors, Bakulutu mbamba na papa bakena mbanza ngungu. Sikoyo bapose papa Kisolokele âge à 7 ans. Na moto akufi na oyo akufi te okoyebela ndenge nini. Oyo akufi te apemaka. Oyo akufi apemaka te.
lakisi ke ntango basoda bayoki bongo soda moko azalaki wana mondele alobi peta ye mbata atali loboko na ye alobi mwana moke boye ya 7 ans abeta ye betaki ye te balongoli ye grade soda balongoli ye grade elakisi ke mwana moke akoka te yango tolobi ke bamonaki mpasi bapapa na likambo oyo sikoyo ekomi ntango na biso tobebisa mosala yango tokoyokela banani sikoyo bango te tobebisa mosala te mingi baza koloba makambo ya ndenge na ndenge me biso tokodevie te batata bamonaki mpasi tata kimbango bamonaki mpasi yango toza kolanda ndenge bango batikelaki biso eza na biso sikoyo tobanda komona olali olamuki likambo ya sika olali olamuki likambo ya sika bongo bie bongo te tokosala bie tokosala te sika totelemeli nde yango wana toyokani ye soki tobebisi kaka mosala tata nzambe ya biso esili tokende susu wapi bato baza koloba mingi me biso toza kolanda matambi ya batata ndenge batikelaki biso tosimba mosala mingi batikali komona nga te nasengi ka bolimbisi mpo makambo eza ebele tozotala tozosala tozokobongisa nde yango tozosala na programme na makasi ezoyela biso na makambo bapapa batikelaki biso balobi totonga Yelusalemi tosala misala toza na baprogramme mingi tokobongisa tokobimisa tokosala misala oyo kotambola mokili mobimba bato toza kolanda biso moke Congo Brazzaville dimanche boza na Ntinsani mpona kosisa ndako pardon ya tala ngai ndako wana esela bandaki deja osisa mosala wana ngambi ola base etikali moke mpe bosilisa nazolandela nyonso programme napesi bino angola toyoki nanu tokoti na likambo monene nanu te mais Kinshasa avant Kinshasa oye bipai mosusu mpe ezali bato kotia maboko bango mpe bakontinue kosala mpo bango mpe baza na susi nde yango wana tosengi na mokuse ngai nasilisi napesi na papa Mbenza nasilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa opesi biso nzela ya kolanda mpe koyoka makambo